Mouka Force, Patrice Mouka, Mouka de Chilemba, et le moyen de Kanda Charme, Amilien Manene Apende, Aïe Valérie Agiltir Pende. Maman Gombe Solamie, Maman Gombe, Maman Gombe Solamie, Maman Gombe, eh mon amour Pende, mon Pende Moutou Andando Solamie, Iputa Yadu Yimbo Si Solamie, Maman Gombe. David, tu vois, mon nez m'a quand même pas. Il faut vous aller à la maille. Tellement que vous allez. Hein? Yo, qui est ça l'inventaire? Mon nez manque. Il faut tourner. Au tourner, Malamoko ou y a un rapport. Hein? Hier, toi, tu pries. Hein? Toi, tu pries. Elle décroche ton téléphone. Il faut que Zalambalasouka, Zalam Kolo. Parce que mon nez n'a soit comme bon. Si maman na yo ayebi buzo basalia wa abandi kuleka kuna abandi kuzwa mbongo nakutana na ye ngai moko face à face alingo yoka pe ngai komuna Alléluia. Satana tantenga mingi, Satana mekipe mingi, ngana yebi mesi. Florence. Ufandi bwendeni. Hein? Florence non tu nawe. Ponga na ibi yokendaki. Mission kendaki ndingo yeli boko fanda na ba position te. Yande. Comment on a boulé? Non, tu connais. Ozima kambo. Ko ta kuna wi problème ya temende ovande na yeba. Ozima kambo. E ko ndele mbongo. Kune lo mo esate. Na ozo sous lo mo kuna te. Ba fi wana balongoli. Ba remplacer mutu mususu. Donc mutu wana yebinga te. Na ozo sous le côté donc makambu et baby. Florence. On a mon ça la blague. Ozo comprendre. Yo ebi vi na nga bien. Vi na ngeze na maboko na yo. Yango ndo sika ngai. Tango zwa ngai ne bandeli. Mais lelo o vite komi ko vivre. Awa eza pa na ngate, azape ndeko na ngate. Oyebi ba réalité nyonso. Petit to soleil ne lobi trop. A expliquer nga il faut tozwa déjà place na biso to longa awa. Na yebi kendo kende ko zwa mbongo wana, okoya pour que to luka moya ko isala. Oye komi boye, e komi libabe. Là Florence. J3. Oui, na oyo kayo. Na bengi yo kobe. Obenga defo. Est-ce que oyebi ke ngam na manda osala yo? Siko na nzana sika ko zwa mbongo te J3. Eza ce moment oyo obima oluka o servir ngape. Onga vraiment na esika okendete. Florence. Na luka osala te. Tika makambo yo lingo bando betela nga histoire. Ngande na zabo yo yebi ngana botama pona luka mbongo te. Nga mwasi nda kosala akolesa ngai. Obebisa réputation na mokili. Hein? Nazana oncle na biso IVP de Mac na kata Suisse, les grands producteurs. Abanda ko ide ngai. Mais vie ayoka makambo nga na sala na vie ya kozwa mama mukolo lokola yo nakoma kovanda na ye boye ayina ngai. Si lelo bakoda banda ko tinda ali souté. Bonjour. Ouais, bonjour Avatar. Lelo zongi avant. Nazaki zaka ba pimbinya. Mikolo tobi matin talaka. Mode confignat. Avatar. Mode nini? Ah, ya confignat. Avatar.
Confinement. Il faut que je prononce. Quand le biwana même kolo ebi borani le bisonzo to fort. Ah, zando mtote kate tote kate. To misabilo ko na mwande ya kukubo ebanini. Des policiers ba le kana ka babo to le mu comprendre. To kimi to bandi bamba. To kate. Mais est-ce que vous excuser? Comment non parle? Maman excusez. Tout sous la boutique. Fais potion casse pour na maman tout sous l'aile. Mambo. Oui, c'est na butu. On tout sous l'aile na butu. Ah, Avatar. N'est pas que on est à makamba mukie. Tu comprends? Avatar. Nana grand joueur. Tu comprends? On peut vendre awa. Et ça va na camoufler pour na bita moi si mais ouais, ce qu'on est là beau. Yo ko kwa manoté. Na préparer déjà makambo kala tête au longo. Tu comprends? Tu oses la l'air mo beso mo nyana zuka la wana. Avatar yo pas CP là. Tu comprends? Yo a petit na ngai. Yo binga mikolo ngana bimate na otekati. Ah, mikolo pena yo mo ebi crise côté économie fort. Ah, bato belé bali la tara ti mututu ata bato basala na aéroport. Bato tout basala dans mututu na gouvernement les boss ko biso atotika. Yo ebi. Ah, merci na yoki. Hein? Na yoki ça no patient. Mais là ma peu tout ça mutema. Hein? Wa mabiti mais yo ebi ani pa yana ko sala pe biso pe na pourquoi pe to la ligne. Pour ngolo pongi ya bien terre. Ozondi mate pour na ni. Na solo ba makambo eza ya solo. Ami ya solo yo walo kuta mama kazi. Pour ça ka feke pour na ngana sala ngo la pale. Ta ba golf. O tile ba mboka kuno ya kuni loko to lati patron la mbonga tata na sanda la mbonga tata na. Apo yo lo ba ya simeka kimono mbo ya wapi. O sala ngo rapi. O va nous stand. O bien. Papa les soutien na tika boyi. Atika mtu mbrienga. Ya mukena tika ina ngwale de mango. Oyebi ko ze impoli Kishasa on ba kumisaka bana Kishasa bozaka ben poli boye. Bon soki tata na wa ndeko boko le mtande ko la tike moi na bina kimi na mbongo neti. A déclarer mbongo yo finge mutano neta ya passe non boya za aveugle. Alors déclarer mbongo yo tia munoko. Boni buzoba boye ko. Ata muninga na hotel, amuninga na hotel. Amuninga to ko gangele bongo. Naomi tika. Lokola ya zobenga papa na bango ya ayeba makambo. Na pomo na pasi ya boyete monsieur yo li soir hein papa yo li soir buye kuluka nini hein papa yo yebi makambo yo sala uyebi yango uyebi uzwa mwana ngai nanu kutu ya liboso ya makambo ya liboso ya chindoki ya mbuka na bino isidite uyeli soir wanaki aveugle na yo ngai nde mukuna ngai nde vek ngai mutu na za kubikisa batwa papa uzana liboma ulunguli makolo na yo na ndaku na yo ule umibatela uyeti epai na ngai po ya kuluka mbongo yo uzana mbongo yo tala muntu apasi uzana mbongo yo uzana franc yo eza pasi na ngai mukie kaka na tikala kinango yango na papa zunga bo papa ta yo moko papa ta yo moko ata yo moko mbongo na ngai papa yo nini mbongo na ngai mwana kile simerja kena mbongo na ngai papa yo putain ayoki bima papa malembe pesa ngo yo kino pesoni te yo kutu na uzana kindoki bino eloko mo balokota pardon papa zela oyo na noko ta télévision mutu asala mabe vraiment eya na kata ndako ya simerji eloko bautane mboka soit disant moi ça eloko ya télévision so na biswa chinchudi na ye yo papa eza problème ite na bima ki muyibi abomi mbali misu ai papa ya papa OK nena iso wat boke ni kaka ti ye ko za perdre papa la ndela ngala ngugo yo bima boke ndo chinchudi nyama kana mudiye kana mako tu vinya yaka Jesus Edwige atika nesi kasilanda ite yeyo yo kuya Naomi pasi onyoso nga nazomona pona nini mbongo na nga moko vraiment
On a un maman. Si maman olela ta yo moko yaya. On n'a pas so banda so maman olela vraiment. Mobimba na ngai. Kaka ya mwana tikala kinango. Na ko sa sortir ndenge ni. bapekisaka yo otika kosundula na mboka na pasuki makoli kona yo moye na kinawa obali mwasi tan bapekisaka yo kate lela no leli te obiki yo mabe mutu na pasi olo consoler jusqu'au pasi bakisi ko pasi les pasi au songa na zo mona ngo eza à cause eza à cause ya te ngane mna yebisa dia boya obala abala ni mwa sambe nyoso eza si kelikona acha pe mama Edwige ya to ke ko to bele to merci na yo merci lokola ngana mona souffrance pour na ndimi ko bala kitudi pour les athées te nganyelo kwana te te nganyelo kwana te fe te tout est fait pour tout nganyelo kwana te ngane za ngana mwa mkebo bo changa ba changa merci to sabo to benda na tana quoi te mama kwa nganyango te venga penandezana le décision suka et alors attends avatar na ve na yo respecter ngai te ngapo na yo na ko tika mais ko yo na ndima to ke baksela ngasu mo sina avatar pesa na chance asuka ngana manzele pona pesa chance asuka oni nganga to ni te ngani bilo kwa na TV avatar na boy te okende soka kena ye ta to tikala ve un couple neni ngane za ngana na bavena nga peno mona pena ba responsable yo na vena nga eli kamu abo age moko ah sko nani ya azwa charge na mwasina avatar toi ezani obondele poani oh abito bima ti yani oh mais yo be okamsanga e be banda na opesa bambongo ti yo na opesa bambongo J3 bambongo belenga za ngo pesa osala ngo nini o changa bon poani kimiani na ola bano za mobali osala mbongo ale to bima to ke lukanda kuna pesa ni boni pe boy boni boy Florence boni boy ozo loba nazo keloma nazo sengela yo boni mawani J3 tala na biboye omoni ngai na sala carrière so na ba suka na biso ezabo ndele ngana lingote d'avance ko sanga âge ba bisengo za mwana de âge ne ko za ba 80 yo ma ba 80 combien na bosani ko ba bisenga âge ko tika comédie nga na théâtre nga ngote vengande za nga na décision nga le jour asuka bon avatar to sa boy parler ça yo nga na pive no to yeba na pamba te joie tell libanda comme ça ngai na tikali na parler chikicha J3 omoni ko bima na nga awa na yo si ko nga ko mi na bilamba na yo ngana yo mama nga tala ma Florence limbisanga mama oyaka na vie na ngate po boma vie na ngai naza mwana muke naza maposa na vivre na sala vie na ngai oki makona ndo landa pa na ode pe eleki sala kuna eleki nani yo tango linganga ebetike na mko ma décision na nga boluka compromis bino male po ngale pela le asuka to bima ngale lo asuka oyebate yo ebetike na mama yo sa mwana donc o sepeleki na momengo na mbongo na nga J3 omoni popo olata likolo moko ngpe olata likolo moko to bima ozandoki obebisa vie na ngai ofrena vie na ngai tala ndenge na saboy ba koma lo bana na vivre na fiti maintenant on a présent pona nini pona kolando na landaki yo o tuna ite mbongo ememanga na loyenge mbongo ememanga na buzoba mbongo ememanga na kibolole tala nga na komi lelo okomi nani okomi mutu tiko saka J3 de osala merci mutani merci boniko ma Florence na bengo su Florence te fona peso respect mama koko nzela yango ya nzela yango to kende kolanda mobali no kuna tala pardon na nzoto te ko bima so bibale J3 okosala liboma na bi na nzoto te obenga na imamati na soke ngana mama yo sa mwa bon na nzoto te J3 wabi ko na regretter tango za olia mbongo na nga oyebeti ke nga na mama lelo sikolo bana ola tsanga ki mama na nga okosa toke tala Florence c'est là na nous te Florence c'est là na bibo e bongo kena nga boy tala c'est là bon c'est na so ile ilamba avatar ko ina na kote to bima ndeto avatar bas otika nga bas solution na saka ko mani buzo bana bas za una peso bilamba no po mona na abla guitar zelo mono tu vois Chimène
oyo naza koyebisa yo eza vraiment réalité. Il faut que omeka kosala effort, omeka kokanisa malamu mpona oyo nanisengi. Tu vois ngai nalingaki vraiment te kolongola yo mosala, nalingi na honore yo awa na ndako mwasi aza lisusu te. Nafandi mwa mikolo ebele Florence se abima natikali na mwana ngai ya mobali non nakoki kocontinue kolia na barestaurant na banini te nécessairement yo obala nanu te oza mpe célébratrice obali te. Alingi natia yo na ndako na honore yo nabala yo officiellement, nabala yo officiellement. Comme ça mosala oyo ya kigérante tu dois laisser oluka moto mosusu akokota kuna yo okota na ndako ofandaki mama. Patron, nayoki yo vraiment, mais bon, tout à la nano tikela moi ta moke. Non mama, tu vois ezali kambu ya kokanisa ebele te. Ngai eza moni nazwaki décision ya kotikala ndenge wana, mais j'ai fait tout parce que Guillaume Kulonga ayebisi ngai non ko kotikala ndenge wana te. Yo lokula oza kuna oza responsable fondation eza kuna na Kinshasa. Il faut uzala marié oko kotika ndako ndenge wana te, responsable ya fondation akoko uzala célibataire te. Fondation Kulonga eza kusala makambo ya minene na Chimbanseke, eza pona bana Chimbanseke seulement. On commence à Chimbanseke, après tukutambula changu mobimba. Nde ayibsinga no usala ngo Natali na koko kende ipai mususu te. Nazana moi c'était toko za kugenga. C'est chemin la belle nalbi yekaka. Kokende musika te mama. Lata no na kusala oyo kulinga. Ok boss, nayoki kasi, nayoki. Ah c'est bon. Moni opportunité mususu na vie. Ba réfléchir à mingi te ko pour raisonner belé te. Moi moke. Ou baisser réponse. Ok. Merci na oyambinga pandayo. Faire golf. C'est peut vraiment et kaka parce que tout est chrétien est inspiré par Dieu. Voilà pourquoi naye pa naye na solana yo na kutani na sœur Naomi aibisio na lobaki et senga kinga moko na ya lisusu poto solola bien. Omoni frère golf Nzambe alingi yo mingi et na nzela na nga ndi soki potie kondima lisusu oza su na facilité ya komona oza su na facilité ya osala nyonso bandaki kosala avant et ba prière auto sala ngana yo soki ondimi yango nde nimona kokangola. Voilà obo sala o ezelsest ezali na temps moko Nzambe atikaki moto asala oyo nyonso to motema nezo sengesa asala ekomena batamo mpe Nzambe akataki obino bozokontinue oyo vraiment ezokende bien. Voilà pourquoi nayaki nazongi so na nzela ondima onga na oloba na yo epuis oyamba Seigneur lokola sauveur na yo. Sœur Naomi déjà tosola ye déjà mamango et nga nasepela vraiment avant tobanda baprière ya délivrance esenga yo nanu ondima maloba oyo nga na ye nango parce que misu na yo oyo ekufi boye euti mosika na village. Quant à yo ya Naomi ya sœur ndenge aza wana tofukama tosenga miséricorde Nzambe likolo na bino. Sœur, repentez-vous. Ndima koyamba Yesu lokola mobikisi mambo nyonso mpe ezoleka oyo oyebi.
omona teke mamu nyonso bosambata ye nzambe na yo wana ntango wana ndopasuka mokolo na mboka nga mwana mokie oyo nazalaki naomemaka kilo na bilanga mpona tanisa amona eteke na ndosaoka mpona bia na mama amona te oye aya na kisasa abalukila ngai tala moni nzambe na wana oloba soki inceste soki nini ye moko nzambe na wana azwa abonga bala na sinindeko nete elani inceste te kokatanga te nayebisi yo na yo na nzambe na wana kende oyebisi utimi na biso naoloba utimi na biso ngaba utimi na biso tikala kokwea te informe nzambe na tema nalobi te yo oyana kiti awa oyana lokwa monsieur telema aboni boy ko lui libanda oyo ezanga yo oyana kiti pandisa ye kiti oyo function de libanda libanda na sola naloba libanda o ego bima te o bakindo kinel ngeda ebima ngano o libanda oya oya nabi libanda solo mtu amakanda pandisa ye frère libanda oyebi komona ba pesi komona pa Naomi na ebisi yo libanda kolinga to mona mabe na nga libanda pona nzambe tout est possible mafu oyela nga fiekele o revese ya botombole ka boke bongise o revese penza nabi andenga mna okonza yo muto okonza ape ngape mnaza a tala biso libaleka yo muto okonza somsala kitcha fanda keime oya oya ngande mna osalwa a Domnai como la ngam sela lo kadeba oya ya boy misu oya zonga boy misu sangona mokeya misu rangai angai balobi Canal Impact Chango bon omoni Chango so balobi batanga ba yongana kena ba chef lié ba benga oni ba district ya Kinshasa en tout cas Chango ezalaka numéro 1 na monene na population na makambo tout Chango ezalaka numéro 1 tout au monde a danger au grand comédien au grand musicien Chango bana Congo partout dans le monde entier barubi to na TV mi bari mi satu te ils ont un programme ya danser tout le monde a article na binu ya makasi quoi ba femme no mitsobe le roi riri bumuna bango wana bumuna ba artiste kodeme net quoi ba fisto sai ba video ba femme no mitsobe ba muyombe gauche Estengo Bandeko bana monde entier Botana bana Congo partout dans le monde entier na YouTube makabu nyonso ya muyombe gauche et dans la chaîne ya YouTube yon moni Canal Impact Chango ye donc zatika bana Chango nde bandoleka kuna tous les comédiens bandoleka awa mais mingi les gars la charge balobanga la charité bien donné commence par soi-même d'attendre toujours le canal Chango tout le monde a directement d'attendre avant dia tatu vusi donc bolanda ye otala musala kitoko ezo sala ngani mabatu te donc ngaso na ndimi mutu vraiment yebage mutu wana penda ayebi boulot donc vous allez brancher vous s'abonner massivement na Canal Impact Chango bolanda bango na ba invité na bango bazo benga basangana na bango et bozala décider mais quand tu yo bi religieux ça la mon quand même 5 minutes mais ils ont droit pourquoi oteli na kati maya kukuba changa ngo mungu ate ni secret yo teli na kati nati le côté oncle oteli côté zobela te pourquoi moi ça la confusion et le bagi nata maya loso donc naza ça wala loso ya loso na kuvie boya na zobo pour la bando kilanda kwa boya oyo bana to komela lote on va dire ça on va dire bana oyo lo bia ma PDG loso yo kaza kwa loso oyo kaka no kono sa loso mama boni nango yo no loko noko pardon o loke po na koloka yo noko YouTube
Dans le cou. Nakoloka yo. Yo ma fufu comme ça maman l'autre. Oncle, ça na bossa to sola na yo kama ba fufu. On soba. Kotala ngati. Ko kali kama fufu yango siliki. Loba. Nenga na episoka pona na zumo bali. Na zumo bali mo befo aya epa na obokuta nae. Na zumo bali. Ngai, bongo mona mikolo na mo ba provision ya na ndako. Bo ba fufu lo baloba na ya ina. Oh. Parce que les vieilles Cécilie. Ola tangango. Te ko ngana bino mama mibali te. Ngaba tutenyi ola daga o ngabite, lemso o yela ngamuta mutuka. Et le côté, lelo zo ibsanga ke ba proviser ko taka po yozu mubali. Ba kitenya ngo kasi yango yeli muta mutuka. Elo nyezo lati. Ah o swana kali kola fufu. Osala pe makamba boye. Chimel, expliquez oncle bien. Ndengo ebisa ngala. Nani ko ka bwana yote? Su Abdo Sali, nani ko ka bwana yote na Abdo Sali. Bima! Oncle na longo. Bima! Oyo kate? Dona kende. Nano bela la stila la sport kate. Oncle, calme. Loso ce que beli. Bima! Fou oncle. J'ai trouvé petit kana ba makamba fufu na ba loso. Ngana oke musala na osola na on. Bon. Kama makolia. Na ngana salo kola toma abana ndima likama fona mona. Po shiskela na zone ndima te. Soki na moni na misu na ngai. Mobali yango yeyo. Ah, wana na betelio. Ozolia, mobali yo. Osala katete. Osala kati. Bongo poko tsa ba provision na kata ndako. Bongo ndenge bana ya liboso na ndenge ya boyo mona te que différence ezali. Na ba l'huile na ba Thomson. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais na mona gana ki mona meso. O mona ya oya. Ke musala. Na ke musata ngo ya ndi makamba ba fufu na otigelelo nyango kana na 500. Mutu ka lo swana na lo suna. 500 là on fait si. Golf. Namoni le roi na oloba te na ndako na komo demande kisengi. Excusez-moi. Oza wapi? Yo kanga. Na biboyi. Leki na yo aye awa na yambie le roi na yebie banda village na yambie le roi ndeko le roi nani alinga bandibine na wana zo. Na yango na décision na ngezabo. Leki na yo awa na ndako oyo naza mposo omoni suti aye na kisasa bon nayebi te so bozala bandeko to te ase débrouiller décision na ngeza awa nalingi komona Naomi te na boyi na prévenir yo po so nasali mabe ebima kaka ke Edwige banda ya boye boye menga na yebisi yo ya na ye soko yoki ya yebisa ye mkolo ndako alobi awa te soki pe yo moni ke leki no tikala ke ngana kende oyebisinga na okende me oyo kasango na ngakoto na okende Edwige makambo nyonso ko loba ngo pona ni Naomi aza mutu mususu te pa nanga et puis aza pe ndeko na yo makambo so foko mebango na ba maîtrise moko boy okobenga na Naomi na kisha sawa paki ekovanda pa nani kala nyonso Naomi azala na mboka oyo kaka yeke ya kishasa epa ya mutu moko soki nani naza ya Naomi tobotama mibali autelengana na kishasa pandake ndako eza wa chambre ezali pardon nazaka na posa ya kimia solution nga naza nango besoin tisiko na mbozwi linga te mais ozala na pona ko bakisaka makambo pona ko charger nga mena ezala susu teke nazomona te bokomi na posa ndi na kufa donc na oyo bino bozoluka pona nga nazo préférer na benga ta Nisha Lubamba na Belgique atindela nga numéro ya Steve Masela le pibo de Belgique soki na bengi ye akosunga nga tellement bino nyonso na famille bokomi ko abandonner nga bokomi ko accuser nga na likambo oyo nalingaki nasala po bosepela lelo na mimi mutu mabe problème bizaki bosala oyo bolinga bosala wande ni réponse Edwige nga na yebiso likambo yebisa tosala oyo tosala. Je suis pas d'accord. Na on nyonso lobi. D'accord ou pas?
na tuni oyo wana opesi nga réponse na yo. Edwige tala. Bonjour. Mobile elinga nde oyo yana ngai papa omukolo ngai papa oyoki ata soni te otikali bolumbu liboso ya mwana moke boye bata mitema mabe baza na mboka oyo noko eza ndenge oza koloba te eza ndenge nini explike nga suive ni ya mona yo tosolola eloko moko nano esalami te aza mwana oyo nga nasepeli na ye mingi nalingi nabala ye yango alobi nakoma na noko olandi kaka mokolo te naza mokolo pe te wana yo na mutu kotali makolo ya mwana bato alolobi tikalaki lobebisa mwana bato non nini kasi aza mwasi oyo ngai nalingi nakokobebisa ye te na ye na budingu ya malamu nabala ye napesa ye honere bobota mwana abenga ye mama yo koko noko nayebi te oza kozwa ngai ndenge nini ifalaki chimene ayebisa yo qui je suis nde ntango mosusu okokoyeba valeur na ngai mais lokula omoni ngai ntango mosusu boye omoni boye j'ai des garde corps comme vous me voyez ici natambolaka ngai moko te mais natali na ye pa bokilo fo namikitisa mpo naza kopesa honere bozalaka lolendo bozwi su mboka chimene wamakasi ozwi bango comme je voyais l'oncle est tellement gentil omoni gentillesse nanga nani ngamna na sepeli te boyi omoni gentillesse nanga nini wana nilingo fate ngai oncle est gentil omoni gentillesse nanga ngamna kotombola non noko ezala na kimia bokosepela na oyo ngai na kosala na mona ye moko alingi nga mpe konoko nako ya bino mais bino ngo nde quand même yo te yo vraiment okomi déjà na 3e page excusez-moi Don Yoki, Montana Yoki, c'est un qu'est-ce qui c'est? Merci. Merci. Yakaka, porte ça pour fumama yo. Donc, à gobet à tout tini kaka porte na kanazana petite paire kanga ngote. Tini kaka no tini ki okoti. Soko limoni ke na ke na chimene musika non, o tinga kaka noko tikela biso. Non, non, merci. Je suis là. Ok. Mais je viens dans un musico to non, tout de suite là. La mutuka weza les tout. Est-ce que je vais prendre un zoom dans la bimane biso na ko zwango. Na éviter pour un zoom na bimane. Non, non, koza koza na yo Naza na calme. Ezala ki mia vraiment, ezala ki pona yo. Isa force Patrice Muka Mukale Chilemba et le moyen de Kanda Charme Ambilien Manene Apende Aje Valeria Culture Pende Mama Ngombe Solamie Mama Ngombe Mama Ngombe Solamie Mama Ngombe Muna Mupende Mupende Mutu Andande Solamie Iputa Yetu Ingo Si Solami Mama